bana basambana atelemeli ngai koleta pusani na bomoi na ngai Yesu esanga makasi nga nalingi nalonga sango oyo ngai nayoki ekati nga peti sango oyo ngai nayoki motema na ngai ekomi bololo sango oyo ngai nayoki ezangisi nga pongi ikamago ekokuzenga nabelela se yo Yesu yawe ngai nabeleli yo yanolanga Yesu Jésus ngai na evoke yo yanolanga Yesu momudi mulongi Yesu asi alonga kala Le 29, hein, donc le 29, maman parle à Yeyo. Le 29. Le 29 mai, c'est la bino. Je crois que le concert, il y a le 29 mai, et ça pour la yo Zolandanga. Ce qui ont yé, le légué basantu bayaka pour le Kanzambe, au Kozoma Maboko Pambate, Zamba Pambo la bino. Merci. Bye bye.